Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga makokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sango ya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekai Balandinyo sobomesana kolanda chaîne na bino ya Panza Sango ya Congo, autrement dit Panza Sango Bilili, en partenariat na Congo mondial ya Mectisi Selezino. Vraiment lelo bomoninga lisusu na plateau na mec d'ici, ça fait un moment. Ya ba année on a yamba Selezino mec d'ici, lelo na yambi lisusu. Vraiment pour na souci kaka ya mboka, oyebi kaza mobunde na mboka. Mais yambo ya kobanda masolo nanga la pesa kambote na batu moko boye o boyebi bomesana koyoka bango Patrick Emalo Avengi Global PM Service, Claude Lukeba Kweno l'homme de jugement par défaut, MK Mswahili 5 étoiles de love, Gisèle Wumba Diamant Noir le véritable et Falinx aussi tozana elongo na sima ya masolo na biso. Vraiment mingi ya kolobeza nango te toza bongo balion de la presse eza équipe ya makasi o eza bongo kokambama na ye moko Edino image toza na nanu Diamant Noir la patrona toza aussi na Chandrel Ngoma et Dembowe Momo Samandefu toza ebele Christian Falinx aussi aza na biso longo. Alors c'est les Edino, bonjour hein? Bonjour Edino Panza Sango ya Congo. Bonne santé. Merci pour les Edino santé qui toko makasi na elengi. Wana batone ndio tangi batona wa. Wana batona équipe na makasi. Wana basa mandefu. Bango nyoso na badembo we mo ba na pesi bango pe. Na no Diamant Noir. Ah Diamant Noir. Bango la patrona. Bana ya wala petit na. Bana ya balion de la presse hein bango nyoso. Ah petite sœur. Ah c'est bien. Ba petite sœur mbote na bino ngapa na vesti no mbote. Wa rejoindre je m'en fous talier. Kobanda boyete Selezino te na lobi na mbote za la rappel na moi c'est oya rejoindre na lobi te Edino na lobi oya rejoindre mbote po yala bato so apesenga mbote po ani olingi ozu olingi te taliyo balobi bande wa lesi balobi ne maloba nde muto po bomaka yo maloba bomaka ni ngamba sala kayo Selezino ngala kenda na ngamba sala tso mutalobi liloba aya na likonga we baloba baboma muna liloba ya ba likonga to munduki obomanga ngala ya toujours en vie ayo zela ka ba likonga bomayo ponga peso bonga na obomanga mangunza bazo kandelo mabe pa mangunza abana ebisa yo ke soka zuyo keba c'est mon frère mais so yo ngamona le roi azara soda oui Yamboka Congo hein ya Congo hein Kabigo na ebite bongo tu na yemoko alors ya soda ka bisika suka roi kanyama. Merci mec d'ici vraiment to banda masolo na biso wana ki mwa mke pona to seka mwa mke ndeza la kaka. Alors mec d'ici to mona ki arrivé à président Fachi Chilombo na mboka ya Belgique. Président nani? Fachi Chilombo Tshisekedi. Fachi. Oui. Président mboka Congo zanani? Kabila alias Kanambe alias Kabila. Ngana yebi keza Fachi. Papa to banda bien. Te to banda bien. Banda bien. Question nga liboso arrivé à président Fachi. Arrivé de loba kombo ya mutu. Ta uzo président. Mais Tshisekedi Fachi Chilombo. Tshisekedi wa Etienne akufa. Non, Tshisekedi fils. Yo wana président Chilombo ouais. Ah Félix Fachi. Félix président du rassemblement. Yo wana président ba Taliban. Président Congo wana. Tu as président Congo. Tout le monde qui était na Belgique. Ba contradictoire au yozolo. C'est vrai. Ça tamso yomdo yebinoté. Ngam na yebité. Le mieux sur le monde a taidi la tane présenté. Azanani. Mais au lieu la presse internationale ou ba leki yonanga. Oui. Batuna qui est-ce que monsieur est-ce que vous êtes marionnette
il y a Kabila, oui, non, je suis son allié. Quand on vous dit que notre nous on a partenariat, c'est quoi? On a partenariat, donc on est des alliés. Donc on dirige quelque chose, et là on montre aux dirigeants, on a mini Chobisobi Balé. Alors qui est le maître du terrain, qui n'est pas le maître? Quand quelqu'un accepte que non, je suis son allié, donc c'est-à-dire que tu es son associé. Donc, et puis à Limoni, on sait très bien que non, on s'est organisé ensemble de diriger ce pays, nous deux. C'est vrai. En même temps, il y a des habité ce bouton là, aux hommes de la presse. C'est-à-dire, il y a un peuple qui est perdu par manque de connaissances, il faut revenir d'abord. C'est partout. C'est partout. Alors, dit que c'est mon allié. On s'est organisé. Je vous ai écouté. Bandeko Bolingo. Oui, on a expliqué très bien. Oui, question. Parce qu'on est en partenariat. Oui, c'est vrai. Pendant ça, Congo et Dino Image, na Congo mondial, c'est les nos mecs d'ici. Point TV. On a 4 Afriques à Fitir. Et puis la patronne Nazal Boussona, Bissona, Christian Falix, Azomona, et de Tigre. Dans l'Indima, parce que ça va très bien. C'est pas la première fois. Expliquez la bataille. J'explique. Mes chers compatriotes, quand quelqu'un qui l'accepte, qu'il est allié de l'autre, c'est-à-dire, ça veut dire que vous êtes associé. C'est comme si vous avez une entreprise. Vous dirigez dans l'entreprise, vous deux, mais ils ont raté le monde. Sauf que vous n'êtes même pas associé. Nous sommes dans la gestion, nous sommes à côté de discipline, bien personnel, bien syndicat. Vous comprenez? Mais lui, il a dit ça. Il a expliqué qu'il est son allié. C'est la première fois depuis ma naissance. Et puis, Congolais, et Salama, nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs dans le monde de Salama. Attends, la France, tout le monde en côté. Banda, la République, tout le monde République, attends, République, tout le monde en côté des États-Unis. Le pays est dirigé par des personnes, mais soi-disant le président que tu dis, il a accepté ça lui-même. Il a dit que non, voilà, c'est mon allié. Donc, son associé. Ils ont organisé pour diriger, guider le pays, diriger le pays ensemble. Ça signifie quoi? Quelqu'un qui a avoué que non, voilà, lié, diriger ensemble. C'est-à-dire quoi? Peut-être que ça n'a pas aidé parce que ça a qui ancien. A aidé. Nulle part ailleurs, dit le Salama. Nulle part ailleurs, et Salama qui est payé, qui est dirigé. Mais quand il y a président président Wapi. Président Fati. Aza président Thier, je te dis, c'est son allié. Ils sont des alliés. Au jour d'aujourd'hui, ce que vous pensez dans votre tête, oui. Linga o limbola pas bateau à la biso. Et dit non, Aza président Thier, il m'a payé poste présidentiel. Il n'a pas de pouvoir. Quand on dit un commandant suprême, c'est-à-dire qu'il a des pouvoirs, il a tout, il peut décider lui-même, c'est lui qui nous représente. Vous comprenez? Donc, Lélo, il y a d'autres pour représenter rien. Il dit, ce qu'on y habite, Makambo, il y a aussi en Belgique. On est bien content. Expliquez-moi. Ah, on est bien question, il y a en Belgique. À votre formation, il y a Bruxelles. Bruxelles, il y a accord à coopération militaire. Un accord de coopération militaire d'un État à l'autre État. Mais au sein de l'accord, il y a Nairobi, il y a 43 ministères. Il y a un Sénat, il y a un provincial, un national, un député, un majoritaire. Alors je crois que moi, si on a nakanisi bateau baza majorité mon frère. Si on a une société avec toi, si on a majoritaire na ba droit moko boye na violer na kota na ligne na haute. Et puis on a eu beaucoup de témoignages. Aux gens pas. Tout le monde attend il y a juste qui bonne bango ba benga pouvoir ça un pouvoir té congolais tout derrière et ça pouvoir té dans décortiquer comprendre makamba. On retourne dans. Non, c'est quand le mec il est venu signer l'accord de coopération militaire. Tout d'un coup, le président, soi-disant, président honoraire, l'autorité morale, il y a FCC, qui est Kanambe, alias Kabila, l'usurpateur, le chef des occupants. Vous comprenez? Oui. C'est que non, le ministre, soi-disant, j'ai oublié les noms de cet individu-là, les connards là, des ministres là. Il y a FCC, il y a ministre de la Défense. Quand
quand vous voulez signer un accord de coopération militaire, ne pas d'étrangers, et c'est un ministre de la Défense face à la. Ministre de la Défense, Nagaya, Kanambe, Aboyi. C'est un long chapeau. Kanambe, Aboyi, Abiko Kendete. Mais regardez, toi tu es le président de la République. Nous sommes présenté par aux Arabes présentés. C'est quoi Kanambe et Aboyi par rapport à quoi? Mais par rapport à l'accord, signé, on a expliqué, mon frère. Pourquoi vous les Congolais, vous ne voulez pas comprendre que c'est une question pour comprendre. Mais il faut comprendre parce que Aboyi, il y a président de la République. C'est toi qui es le commandant suprême, père de la nation. Il y a décidé. Mais c'est quand il y a signé accord à coopération militaire. Tout d'un coup, comme ça, le président qui a été déjà, à ça, le mois qui déjà. Ayebisi ministre ko kendete parce que quoi bato balo te pas autorité morale na bango il y a FCC to boité mais il travaille dans le gouvernement de qui nomme le premier ministre? C'est le père de la nation, commandant suprême. Si c'est le chef de l'État. Mais comment au monde oui un premier ministre qui est nommé à ça le gouvernement naie à ce qu'on remercie je remercie l'autorité morale qui est Joseph Kabila Kabang alias Kanambe Hippolyte. À la première, deuxième position, je remercie aussi le président. Sauf te l'en dit bien, par rapport à la fois passée, ça qui n'a. Vous comprenez. Ça qui n'a ministre mot à Passaki. Ola bandana na comprendre ministre était na tang la no berer wana oyo lobi si il y a les besoins eza berer te mais na tang la bino eza berer non ya na berer te c'est des choses bien faites baza conscient nango mais ça vient des accords on a donc le pouvoir te poste kuto le pouvoir te parce que ba pouvoir ba mbazo za mibeko ba mbazo kata makam donc il y a dans le pouvoir te c'est le même ministre au hasard le Tamboy. Écoutez mon frère, écoutez. C'est ça non, c'est lui là. Moi n'a offert Banoma qui est Yoka. À remercier d'abord Yoka. Non, Adam ministre l'ancien président, c'est lui qui est actuellement le président du Sénat. Charles Alexis Tambomwamba, rebelle rebelle à RCD Goma. Léo Alaki chef rebelle à RCD Goma. C'est toi qui vas décider. Et puis Félix Tshisekedi wana aventurier wana le bonobo la trisonomie wana zoba wana mangbazo sala aza zoba ya osala te parce que asa bilo mo so na Congo on a vendu calme zo lobate na oyem se no makamuto na oyem se no siko ngazo Tango Mwamba alobi que Félix Tshisekedi connaît ses limites. Il va jamais arrêter quoi que ce soit. Vous avez vu? La crime sur l'équipe depuis 18 ans, tuerie, fausse commune, charnier, massacre, viol, tout les gens à Congo, arrestation arbitraire. Tous ces gens-là doivent passer à justice. Le chef de l'État a droit à ko. Mais il y a pas où le bango sur ce temps. Le bango Bitakoura dit que Félix Tshisekedi s'il joue avec le feu. En tout cas. On va à la personnalité. Tout le monde est sous la belle rouge. Oui. Tala makamoto to dolo bako, ba taliban so za ba to comprendre. Ya suka so za makasi. Le nom na kine za ko beba mabe. Et ça ya ko beba na makamoto za kine. Na ya biso bitaku ya dobi ke nani ba belle rouge ba dobi yo. Est-ce que yebi ke biso pouvoir to so na makila? Ah, yo ba pêche na pété. Bah, parce que poste coup dans le pouvoir de notre qui te dit. Attends, côté. Papa, ce qui moutouille qui président. Oui. Au long président soit remplacé. Oui, maman, le genre l'orange. Genre l'orange. Akangi de Eduardo dos Santos. Akangi pourquoi? Parce que Eduardo dos Santos système d'aroyer bisa. Et dans le roi yote gelinganda. Au teganga le pam. Si on a démolir Babylone on a écouté wana on sala on a ndenge na ça on a choix na est-ce qu'il y a pas besoin de maçon jamais il y a pas besoin de ingénieur peut-être na ko tindo na nzela moko boyeke kutana batu wana yo sala bala mutu mais yo do obligé de force abango ko obligé mutu ba pour moi to ben la président on a aventurier de ba obligé gaé atambola ko na bagarde tala to mo ndongo tambo mo na wana tala le même figure qui était derrière Kanambe bazanaye Batamboula est partout.
batambola na ye partout donc ye aza mutu mo bapiége ye sans ayeba donc na kibuzoba moni mutu nde tobotamana na bacroissance aza nde mutu mo croissance ekoka te nde zobazoba moko boye mpo edino nga nde na boso tovandi na yo boye na biso kabila portable na oyo bi mwana kabila te na ngo moko ozomba so na zo na makasi otelema oza portable na nga te bosiko ye sikoyo bazopesa bato na makasi akoyeba ke non ebo bato tu basala bona idps wana baza bana akozwa bango atie mwa mopanzi na ye o atini basoda na formation mais nani aza père honoraire autorité morale ya FCC eza kanambe yo tini basoda ministre ya défense aza muta kanambe ministre ya mbongo ya finance muta kanambe qui va payer ce budget nana ofunda ngo ba bourse yo za ngona agriculture et puis l'agriculture yango bangombe bakoti ebele ba Rwandais na babandu de partout mais kangata bangombe basi bazokota ku général ya kotumba na pesi merci ndeko kangi bangombe wana général o soda ba mai a découvert que bangombe baza na mwa bokono na kati boko eza bangombe ba poison baza na besoin ba boto na biso mabele problème eza na Congo bino yo comprendre te lelo yo Kagame auti na oni kuna na azwa ba réfugié bazokuta ba Soudan ba Éthiopie bani baya ba ko va na Rwanda ngo za neti so tali Rwanda ya ko la Saint-Denis Rwanda eza na superficie mo ya muke OK le kuta ba mema bango tina minembo ministre bino o cha Ruberwa Rwanda wana bo cha ministre ya décentralisation mais à joie chef coutumier il y a grand frère naïe n'anyamo musoza ana celui suppléant wet avocat du diable suppléant wet na lukakaye mabe mkona kozoye en tout cas na ozonga subolo na lukakaye na ndenge mbo ye fois samba il faut aller kabana ba mbata mais défendre quand même mboka a défendre mboka c'est ça de boda baza ba défendre à libo parce que toi va défendre na ndenge de toi d'avoir une belle sous combattant là artiste engagé résistant parce que quand on parle de la résistance c'est-à-dire on parle de la vérité quand on parle de non on a combattant on a politique moi je parle là sur la politique moi je parle de la résistance bah toi là ba combattant soit disant non combattant faut osa déterminer osa la décision na yo ferme oza te ba pèse 300 €. Alors que 300 € aussi on zo lobby OK lié 300 € na ke yamba fati voilà ba combattant soit disant ba combattant ba ndenge belé musu ya libumu musu yo combattant non aligné et l'axili mobundela la mobundeli peut-être même to koye ba combattant non aligné ba combattant libumu to koye ba biso to éviter mais na yo ba on attend comment moudité parce que ça m'intéresse pas autant ba combattant parce que moi ce que je rappelle aux gens que là c'est les ino avant la résistance de la Zaboui là la bundela peuple na bundela individualité té parce qu'on ne sait jamais mutoko bundela le pas baluki na bon sonyo et tira ya bana ya yo place no siko za peuple ko sur peuple et dans la bato batala rabiso et là on indépendant tinda c'est les gens kota na combat là na kota na combattre na botama résistant na botama na linga lukuta tata peine akana parler na biso ya no za beso ndakosi ondeni bayibi madeso kuna yo koloba te na koloba papa papa na mama bayiba ki madeso donc faut ba somba musuba lamba po bato ba survivre les lots ba élissé les unes enveloppe boy ma kanga munoko bonyo continue ba sala ngote d'après on continue ba sala ngote papa oyo na mboko ndeto la boyo na yo nanga na nalunde ngazara na Christ neto fandi to sala émission yebango bien il y a des fainéants les gens qui n'aiment pas travailler il y a aussi des flatteurs vous comprenez ba flatteurs donc le consommateur dans les rien heureusement que tu as poison ça raté ce pas poison on na kindi meto baba to ebere ba kufa wa donc mutu tout le monde peut ka sala na yepe matonda raté vous comprenez au moins mutu so ni ko sala tega ko senga batu vous comprenez netinga sélection na pe musicien so na sande ba musicien ba artiste na Congo ba artiste pornographique ba sala ngaku na kama otika muziki te ko ba teka na tika musique na makila ezalo ko yom da yom so ke otika musano ya chronique otikate ko appelle au sala ngome na ba norme ngala ko yata na ndoko bina bisika mo bato ba mo ngana jo bina ko so ndeni
eza musique eza musique mais nakobina musique wana oyo salaka lelo mokili musique wana nayobi na yo musique wana na ndenge mabe te lelo toyebi se les unes alobi na yo kato we mwana musique ya bien est-ce que tata na bina musique on a bina mama ya mabele na masoko non siko bana bazobina baza bele yo tanga ba na batata bango bazokanga ba kofi ba dokanga na makamne yo yebi yango te bakangini kofi na makamne kofi ngala mona ekutu na banzembo bali censure bali commission de censure d'après les années so yo mabe mais ezaki commission de censure musu pene ya mboka na biso bakokanga kofi na ki tout double yoka bakotrike payer so badwana ba te mais kofi lo milieu na je l'apprécie parce que quelque part il parle aussi de la vérité alors ba vérité moko za bamboka comprendre bato mboka wana parce que bino na mboka na bona gouvernement te bona bande de mafieux wana toyebi yango le roi boyebi yango za bien zaka neka yo no lo yebi yango na yebi yango très bien ndoko yebi yango wana bango ata yebi ba ata yeba justice yo kokosa na yo justice zati bango balinga kutu bongo te bango balinga fokosa imbécile monsieur le mabe ndenge kofi alekaki na émission imbécile yo le mabe soki sai on le conseil le place zo me mabata donc yo ozaki mutu ya Olive Olembe oui bula Olive Olembe wodi bula wana balala la partout ngapna kan na moko mususu na en tout cas so na zuyo penda Olive Olembe okoyoka pena makembese da akozwa makembese alors ce qu'on ndenge wana na bande ko bo excusez moi parce que ngaso na zoro bana kotaka tu kanda ya mbokeleki ozo ba nyama wana ele mabesa isa atako yep na bota ma comédie pour longi azana ngonde masoko ngadia de do ndinga zawana pena do ye nde anokumisa bango kala mingi te ye mo so banditu na yebisa ozala poto omonde bakaneli okuna bakaneli babeke se so akinda oyoyi bango te so akita na mona ki ba oui bakaneli na bitakwira so wa longetu ndo ka sola nyambwa na basali na bwakeli bango jeton to abwakeli bango so aloba vérité Félix Fouati Moussouik Fouati a commis président il est la yebinete de roi le kosombongo la prêtre ma yotola ano comme ça bakanambe tama yakayaka ntako ya solo ke basala bango baje aussi longtemps so bazama yele bateau ba kilo koso bosala faut ba yeba ke kanambe tama ke na sadeka yo aloba ke je vous dis pas au revoir je vous dis à bientôt moi j'ai tout analysé à partir de là nabi ka longwa na été ça na eka donc ça il dans la maman na so batie susu ba batie ba no taba tambo mwamba ba ilungamba ba rubero bazongi na bango bato watu basasa mabe bazongi na bi voilà tu vois comment ba ko mazo bazondi ba corps pour rien et puis zo bango batie moi si ya rwandais bula ngando na no Denis Nyankero il pas rwandais oh bon abi yo za rwandais te edino yo no ndeko na ngate yo kanga bien yo za no ndeko na ngate alinga na kufi na tikibana tanga na kufi na tikibana yo zibana no yo zo ba okena wana ndako na nasala ngande kono ti wana ngande na wana ndeko na ngate soko zalaki na tamu soki pona mutema malamu te to lobani yo za ndeko na ngai bon yo siko yo za mwasa mokonza mboka est-ce que oza soit déjà mokonza mboka oza mwasa président première dame yo pro tambola ke sasa wana partout na bagoma bana basoda bakufa batika ba veuve bana batika ba ticket ba orphelin ba orpheline o tambola ke sasa moni ba ujana batu contre ba bengana ba Brazzaville ti le ba bana dans le stade du 24 novembre wana o tambola partout ba ville ba victoire partout na ba Gombe o moni ba fazer to ko sala bango orphelin faut que rejoindre ça orphelin na Rwanda c'est-à-dire quoi ça c'est trahison hein même pas trahison il faut nia zobo lumoma na dolo banaye na lo banaye soki na okena ke satate na okena timu ko Félix na kanambe ba okufa liboso zaki okena ke satate pona Kabila na okena te da pona Kabila te bilo ko no ko comprendre te biso de bundela ka ke batu ba individu ngana zo dévoiler batu parce que ba on basali ba représenter malam ya malheur yo dans le peuple congolais ya pas chose na Congo za bango ba malheur ba lingi Congo on a te bali Congo wana te o wala musubo yebi bien kaza étranger noto bona ba nini ba to sala nini interview mo pardon et dans nini interview documentaire mo ba to sala sur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila balobele nini ba to sala balobele nationalité douteuse ba détailler ba makamne tout ba sala biographie na makambo tout mais vous le savez il est pas de chez nous il est pas le mien. Il n'est pas les Congolais. Il n'est pas de nous, il n'est pas de nous. Mais pourquoi pourquoi? C'est-à-dire que les Congolais, il y a un Congo, donc Batali Boumou.
Oh Daniel Safa le bagabata soupe. De ça va présenter ka soupe ngulu boane. Akei. Donc nengo na ba Félix. Ozongo pas. Donc moi si na ye donc yé ba piéger. Na ndaku azada na moi si ya. Donc ne ba bon ce programme là. Azada na moi si ya. Comprendre? Donc coup de fil attaque na toilette à solo raté. Bagarre de corps bazana. Soki va kana cabinet na nani me konda cabinet. Kamere kamele. Kamelo mi mabe Rwande. Bongo banyangala kata. Ngabia nyang mama papa. Banyangala kata. Papa na ngatoke malebe pa watu va comprendre biso. Moni nyangala kata wana. Ilukile ba problème. C'est vrai? Oh, mais papa tanga na zoli na ndoki. Na kesu kuna na biso na ko bisa fali Chris. Obiki dino ya ndoki. Yubo ya na Chris. Ah oye bisa yo? Si. Ya to zolo ba. Donc yeso ka lobili comme na 12h. Na 13h30 comme dia pa kanamba. Ozongo ba donc nyangala kata kanambe nyangala ka baba nan baboma babande wona zona est ba Sud Kivu banan ba Rwanda ba Burundi ce sont eux les nyangala kata wa lobe bande ce que ça peuple a fini peuple na été so a fini peuple de sera fini bana nyangala kata da so fini moto e bosono na otanga ku exemple e bosono mo wona na otanga e bosono yo bani kokati kikata oh comprendre na dans wala mo ko nini Menga na mungala ponga na Congolais kikata e bosono nyangala kata wana na mitro tsano mitro wana tsano 3 donc ya soka fini ba peuple te c'est la fini bana bato ba boma biso to imamba ko mi boma na biso na Congo to boma na wata biso oza sir penda ko finga partenaire na mais tant partenaire sikoyo toi fingi ba congolais bon sikoyo tant partenaire bato na ye ba lega ki yom do lo bangwa ta to lobi to décortiquer mo bisode yo sikoyo mutaza partenaire na yo ndeni bato ne balati ba mbere rouge ba yo biso zo ko na makila okomona ba yo kan la nani ba kan la sous partenaire donc ma umera na mote oh mon papa makabonde ko ume Congo ndenge za wana il faut to bundela système nyonso toute la classe politique il faut les évacuer ko tumba bango penda yango no ba résister ba tengaka article 64 de la constitution c'est les une penda politique comme la tayo mais oui bato bazolinga ezako tout bato wala sous pouvoir te ba comme wala ba intérêt de bango personnel donc et ils s'en foutent des peuples et ba béré rouge ba bimela wapi d'abord ba béré rouge ba milice ba salama o kanamba sala o ba salama bena ki sasa wana ko bomba pour biso do na poto te mais toi on a poto edino to yebi to mona ba policier na nzela ceux qui tam sous ba tanta bete vigie pirate to mona ba militaire bien ba gendarme comprendre donc un pays bien structuré yangwana une constitution au bazo respecter yangwana mais bato ba koma neti mutu neti biruberwa Rwanda wana oui na Congo bobi ke mutu za Rwanda bo pesi ministère mais longezo mona na elongo yemo ta ba ayeba atenga koma congolais vraiment ale mutu wana za na milice na ye isiko pour ana 7000 hommes bien armés congolais mais ceux congolais moko neti même wana nsemi alanga koma na milice ba ko kangai et puis nos généraux na kata armée na biso oui nous attendons 1000 et quelques officiers généraux, généraux officiers rwandais. Ils nous dirigent. Nous sommes infiltrés. Combien de fois ton lobby? Il y a un côté où on appelle ça papa Ngwanda. On n'appelle ça rien raison. Côté Moussous. Côté Moussous, on appelle ça rien raison. On appelle ça rien raison parce que bat mouton endémique et bango peut entendre au bout de la salle comme abbé. Ngala ebité na tango mbutu na ebisio edino ngala babengo to ngala to na kin so mutalongo na banda victoire zo kiti côté aéroport na makwata deuxième troisième otambula na ye mais lelo koma kuna ponka savute bakuluna babimi ozo ba be mabe o bato mutu basala ngo entre bango ba politicien banda bo ma peuple te mais o lelo ba bomba ka o ba uto boma awa ba uto boma na batna minemu ya bauti ko boma batu na beni lisusu ba bomi batu su na Sud Kivu na ba ke walikani bazo boma batu ba guerre ça ma guerre na mboka bo batu su ba ote netum na mona ba de wona su ba congolais auti kine ndeni kine o kine za bien yo kine za bien auti Congo de la guerre batu ba kufa chaque jour mais peut-être guerre on pour mona ngona Kinshasa te papa guerre na Kinshasa zalaka
tout non guerre guerre économique, tu as guerre froide, tu as guerre financière, mais la guerre massouche, la gratuité scolaire, et ça guerre. Donc le couteau aussi peuple. Mais bana bazotanga. Oui. Il y a même pas 2 jours grève des enseignants. Au monde qui demande au monde qui demande na réseaux sociaux au monde qui va sénateur ba bike bangonde bazala ba otanga za lisute Félix Tshisekedi ba ministre ba getanga saban otala ngote bo ba enseignant na ba yo ke na tuni otali ngote na ndiango te mais na mo lokola yo moni ngote sala to mona yango na à votre formation na oyebisa déjà Félix Tshisekedi za zoba ama yelete. C'est vrai que ma diplôme on est j'ai des diplômes na moto a diplôme na batamaye le gola Martin Fayulu wana ozomona wana batamaye le gola ba Jean-Pierre Bemba batamaye le gola ba kenda classe ozomona na idée ça na ngwana azazo parce que boni avant yo tangisa bano fele oui ba parents bana ko pesa bana mbongo ba parents bana futa ba enseignant si t'as pas de foutre minerval là bas oui ah ben oui adieu sikoyo non faut na no enseigner té mon comme ça classe au félé mais comment ça va marcher biso la porte ya ba cotisation ezali ba IRSAF ba maladie ba CAF ba nini ba mbongo ngo sala nini yango na ya ka pe futa batu mususu tamsu ba baso bazara ba femme seule ba chômage ba sébique ba nini comprends yo vous avez créé rien comme emploi mais il y a ta société mo sanité ko la yebi ke Congo za na mbongo bon, les cas qui sont à non, voilà, je vais lutter contre la corruption. Premier corrupteur, il y a Congo Zaye. Parce que nous négocie, la négocier poste qui président. Deuxièmement, premier corrupteur, Zaye. Mbongo Boumina au sommet de l'État, la table, on a eu 15 millions. 15 millions. Les 15 millions, on a combien de HLM dans le Congo, on a combien de Banzela, on a combien d'hôpitaux. Mbongo bungi zo mona tati le na yibiango caméra za nani caméra directeur de cabinet ya nani ya Fati après comment ça se la rétrocommission. Qu'est-ce qu'il fait rétrocommission? Explique nous. Auto za na France caméra. On s'en fout on za la awa so za la awa obi ngako ngaso la mukona mboga wana ndina kinda tina ba château tina sende na pas vieux Rodrigue na mona ba compatriote na yo tambola mobuto wana ope ko tambola bongo. Mais pas olinga te parce que olingi te balinga yo tango osala makambo malamu na mboka yo ke obala mwasa jibe watu tu ba bibula ya munene bula donc ye calendrier kuna na se donc calendrier e panza na kala donc na ebisio na ete longo na zolandela ala ndakaki na yo loba biloko ala nda rouge wana bia zolandela ni papa donc non boye donc miyibi imbécile wana so caméléon na batu balandaka ye oyo dans la ville somo ya quartier il s'appelle Jolino Makelele Mawa na il bandaka azaka so secrétaire général à INC ba tu tiens remplacer Mende abosani ke Mende alongo na ete mais lokola asala batse Mende alongo da saneka wa ta ba ministre to bationa Kadambe ba na 40 soki 65 ministres ba na 12. Mais on a combien 70 ministères mais awa mboko donc mboko ndenge za boye bana bango na 65 ministres mais mboko tambola bien mais pour quelle raison l'intérêt ni boya ba ministre belé bongo 15 millions bungi parlement za na mtalo bilango azate mais Eliezer ne se parle pas de Moussous. À part Daniel Saf, tout le monde a aimé terminer. Mike Mukebai, tout comme na kaya Mike Mukebai. Tu es banal Mike. Voilà. Mike Mukebai quoi ni? Mike Mukebai parce que tu défends de 15 millions. À peuple congolais, à député national, à député ce qui provincial, ce qu'on a na immunité na balongola qui immunité na pour bakanga. Non bakanga député bongote. Bamiyibi ya minene ofo bakanga entre caméra. On a soupçonné na yibi 15 millions. Na Mike Mukebai ndeko na bakokanga na. Bakanga muta yibi 15 millions. Ayibi. Malgré tout faut justice le goza na ngote mais tout ça justice le goba wato bo bakangi Mike Mukebai parce que avandela ki lisolo à 15 millions. Mais non Mike Mukebai ka yemoko. Est-ce que Mike Mukebai mda combien na journal?
akangi po alipo zaki mutalamuka ou comment nanga yango na bango ba li vérité ya loba donc lokuta na Congo comment yango de vérité so lobi vérité pour bango za lokuta ozo ba donc nati biso nito loba ba vérité bona ko ke Congo na ko nanga peut-être ya bazela ka na aéroport na ko le luga nani mais ngabela sela bango so ba bango ba représenter peuple ba tambola auto mona mais Vital Kamerhe ya ki na France mais Vital Kamerhe on a hier wapi na Champs-Élysées kuna boko maté ayene mais tokenda na biso comme un simple citoyen tu vas pas partir créer des désordres là-bas. Oui. Mais moi je croise l'imbécile moi ça muda sida on pas en sida nani ana sida bokono boabe c'est qui là Kamerhe ana sida makaso mona katonde ngaza donc nga pena croiser muda bona garde no ya mamoto to apé ba flatter parce que ba combattre bero ba comment apé ba profiter mona jupe papier to tambola na ba salon tambola na ba bar ça na zo Congo ato Congo o pesa mbongo to sala manifestation ba to ana besoin de kambona bongo tango comme jour à manifestation bongo mona mbongo pe mona nité so pasa na nini eyeba nité ba to ana si to repérer bango bo pesa bango sous valeur té si to dans le ba comment monter c'est lui qui sait appliquer connaît la fait yo moko na zo ba bo yo moko zo yebekeza yo ozo mpona azutala yoko na tala uzutala nga na bigo kola ye yo zo mona nga ozo ba baunda ba obenga ba résister bele pe le koso pe basa o mona to lo ba makambo vérité boko makote moya mabolo bongolo ba Moïse Katumbi mo ba bakale Moïse Katumbi za congolais te mona tingane na bona et puis beaucoup na soutenir la président beaucoup le parti pris hein la parti pris te ezali le koso le flatterie eza flatterie net nga flatterie to tout ngai oya kite kuna pone parce que na kendara musala jour ngona saka botu je peux pas donc na zolu kwa mbona mutoki na ngai et puis na besoin de mutako ya corrompre nga non si je vais mourir pauvre je meurs mais na kufa na makila batu te na mutu na ngai ndi batu su balia ali kuna boya kuna ba proposition te ça sert à rien bungala bundila mboka na nga na bundila peuple na ngai enveloppe lezo batandeli je m'en fous enveloppe wana ta ba jo pesa nga na oliango na oliango pe silia mais ekosala bino eloko nini ya mabe ya pasi so besoin enveloppe wana boko pesa ngota msupa bourgmestre mo malgré nga bato to basala na bato to basala na Kabila wana na benga mo basala na bokipo attendez bokenda ko voter yo peuple bino ba peuple ba yebisa bino déjà que bato yo ata boke ko voter ba osala na bango volonté na bino te mais bokenda ko voter pone botiki la bango mbongo ba sande balingi botiki la bango ba sala ka dande balingi ba yiwa 15 millions Kabila ba futa que 640 000 euros par mois malgré milliardaire ba mbongo yiba mine malgré tout yo yo fatio za président ozana minité o corrompre ba américain ba zo ba soutenir yo ozana armée té on a finance té on a défense té yebisangay est-ce que yemo ko belata mazala kawana ametu na raté par rapport à tout ça edino au moins babilo muso to lo bago mutu so okantsa ke non c'est les na mutema mabe aza une ndeni non quelque part non peut se raison parce que non congolais ça fongoli miso congolais ça fongoli miso babilo ko ba kosa su atanga na ndeto vande ba kosa bisoté tozo mona et puis mutu bonati ba ndeko na so ba benga na bakitaliba ce sont des congolais. Moi je regrette na regretter le comportement na bango. Est-ce qu'ils ont des yeux ou pas? Bana ba cerveau ba zo mona ote. Au moins pas kumuka le paix mutu. Yo c'est to okutana. O ça ne benga rien. Moi je suis un mec d'ici. To okutana tu vas rien faire. Il y a la justice ici donc. Net bango tout le na porta bango plainte. Plainte donc mukoka o saka no tout ce ka mukebo kene loin. Donc eloko zanga la congolaise. Vraiment. Nicolas fanatisme, ce qui peut sentiment. Yo Congo vraiment Congo ne va la ça ma sorote edino. Je sais pas. Il y a des masoko. N'habite. Il y a des Congo les masoko, mais nous on appelle que non, ba loki Congo. Papa masoko mso wala ça on a sens bien. Moi masoko mso wala la il n'a pas les boules penda ba. Ba landi na ba dini ba di on a. Ba mona normal. Ba mona normal. Vous comprenez? Donc bato ba ki na marche ya nini sitting wana ba bandeko so ba pitu somongo ba bieta kabuya ba boketu wa yambo ba eso ba nani ba Patrick Fonja ba bandeko bala ke belé comprendre ba Magali lo mama mususu afinga kofi ndeko na so ya combattant wa to côté la ya mais à côté na buso ba wana so à côté na lobi ngo zo ko ngai diso za na lobi kombo na hote meso lobi kombo na mwa o yebi ninga na yaga mana o yape ndado yape na o yape nda ya ko yako
na d'ailleurs ba musicien musu na zomona le koso mona faux chanteur vous avez yemba te amo yembela fati de zomona ne musika te courte joie on bossa courte joie bokomona na kati ya mboka bato batangi bakasi bana ba mayele basali ba finance bazali bani ba université minene koleka kutu neti ngani na zabwe koleka biso batangi bakasi minene bakotia pena administrateur ou bien gérant ya grand marché bazwi mutu moko Guy Michaud asala te na poto aza maladif ndenge aza wana akokwea bosikre mati akufi pe aza na mukanda te na poto Guy Michaud ayebi kokoma même pas kombo na ye c'est vrai ayebi te mais boyebisa Guy Michaud ça bon akomi batie soki kapita wenzi yango ozoloba na lingala kapita wenzi Guy Michaud problème Guy Michaud wana azwa nini oyo bokomi les textes beaucoup les discours comme ça peut savoir ba maman zando atanga na français si mukola osala ngo atanya ngo muko akosala ngo na tanga na monde na bia kapita wenza solo bazu mutu abela Alzheimer amibenga ga pasteur botier administrateur c'est qui là encore pasteur quand tumba so na yoga comme tantumba bishop bazoba pas zoba on abela Alzheimer avancé awa rina ya moi retardé azu posa na mboka mais bato ndengo na est-ce que bato batanga na Congo na bazate bato batanga ba c'est des aventuriers bato Guy Michaud de alembani ko senga ba Guy Michaud ba nganda ba pa ba matie ba jonga to ko senga nga ba dero na lemba ba dero exact tant to ba boyeza bandi ko na biso batangi ba classe ba zwa misala ni uzo ka ba cloche ko uti poto bo kanisi neti atana loko tara ndako te on va bien un SDF sans domicile fixe. Ah voilà, poto. Tous là, total ne makambo ezokende. Ah voilà lelo, muto bozo benga président. Oh Fati, basa président ta zoba garçon là. Ndaro beto ba chèque na yo appartenant na yebia ngote. Yo moto lo bango congolais bazo conseiller sur tout bitu. Hein? Yango ba sekele son yo zilongwa. Ba menga na résistant, actif s'engager. Nazana ba source de uta bakini par-ci par-là bana makambo bele pona loba bandeko leto papa ba vena so papa ba kufa awa to éviter so papa na ki bien na respecter parce que ki idole na embalo là comprendre et puis ndé nazabo na lingue trop parce que aki président na vivre la musique à tendance na beta na leka na encadrement na vous comprenez ba mari musamba sero so ba kufa kaka boye ba vie de ba tona tu ba kufa ba rositi manga zo bunda mboka ba kufa kaka boye ba nani comme nani muta boma rositi manga ti le lo na fonction ado sala na ye et ba boma arma tungulu ko ka bonga tika ba ne ba kone lelo donc ba boma ale moloto ba boma ba Thérèse Kapanga la mwana batanga présenter ne wana ti lelo mais ba Sedik Nyanda ba kufa ba tobe ba lik kulula ba Hussein ba kuba ebele ba charnia maluku ba crime ya ko ya de on sa ba tuerie so kanisi nyoso wana nyoso tu wana mutu na bino ko benga président azo ba que ce les fonds dépassés donc to bossa na ngoza passé et c'est normal muta bo zo ba ata président ata so ba sumbania na masoko na pango sa bien te bien ou bien ko lia mbwa mu de côté na mutu muta bongo ibsangai non vraiment c'est regrettable donc bato tout bakenda bango perte ba kufa batika bana bango na famille na bango bakenda même na IDPS batumba bato donc bato na IDPS batumba bango pona baba tengisa pona démocratie ya mboka bakufa na bango ndena na azolo bakele ozolo te alobi na batika na makambo wana lega ya ozonga na passé te oka et puis otikika wana te ozoya kosengira basasango susu o basa o lever de baba lever sanction na bango do baba supprimango bako mo table bako ma libre papa to za wapi muto lo ba vérité te atabino muto lo ba te vraiment ba mama ba tata bandeko ndeko nga Shekina Katalai tanga zo sala ba analyse ne ba Claude Mutima mutu muso omona azo finga kanambe tata ba to ba bongo ko la moano a tout s'exprimer bien, et mon temps s'exprimer bien. Quand il vient dans César Ngadi, c'est mon vieux, hein, vieux. Ça sonné. Ça vient dans Ngaï. Ah, vient dans Ngaï, la bien à finir, il y a bien comme moi, ma bête. Ah, vient dans Ngaï, je respecte ces vieux-là, parce qu'ils sont intellectuels.
alobela nga pe bien ta mususu na kosala na mona alobela nga bien mais vient le César Ngadi et là on mona to finga o tala ngote yo kanambe mbulo ko so basasa mbunzu to ya dikosi mais mutawo yo no do mabasa yo sko to kumsa Félix o fungo o kumsa Fuati alobi ke yo to finga partenaire na ye o bo ma partenaire na ye c'est bon yo kana Fuati parce qu'on a sas no zo kumsa la Fuati to koma kana no batu ko to koma batu mutu musoko mone o nga maître naza maître avimba na kangisa na basuki aba maître ba mo kangisa basuki elongo ba musicien elongo Marie Paul comme na ba maître ba kangisa basuki nga na tali na koma mutu c'est lui qui s'applique connaît l'affaire mais soko yo tawa comme na ndenga mabe na o finir yo na o diminuer yo na nevo na diminaka ozo ba na pesa ka exemple mettre nga ye o non abo ba pesa ka 300 € obini pe ba soko ba dia ba 300 € ba fa na bango yo zo ki modima et puis makama lekina na TV to moda ngoto za nani yo en tant que maître soko zo na TV faut défendre sport hein o défendre sport ou bien défendre sport na canal ya peuple hein au défendre sport na canal ya peuple mais quand vous venez à la télévision vous défendez même pas le peuple même pas votre nation et vous défendez les mensonges vous défendez le coup impossible moi mutunet ngane na abo ebi ngana Congo comme ça nga idino ndeto lo bamamba biebo la plupart ça les intéresse pas d'ailleurs moi na avant na poto bodo allié ce monde na ye encore ce monde à Belgique c'est bima ya pembe so ka liya ngona madeso ala ba yo suma mi kinja na to ngona ba métro a beto ba mi kinja ya monde ka voilà c'est tout o ka bazo bosana ke moi Jacques Chirac akufi ko Jacques Chirac akufi oui mbongo Jacques Chirac akina oui Jacques Chirac nega linga imboka na oui Jacques Chirac nega ki président moko aimé on a France Jacques Chirac bakundi ga na cimetière Montparnasse tout nanga budget ni no bango ba dépenser 25 000 pour na bakundi na ba sek ndenge salami makamtu 25 000 mais Jacques Chirac wa tia isko na ndenga Congo oyoka mausolée 80 millions de pour Jacques Chirac bakundaï donc faut bakunda ka mun faut 80 millions faut ça les gars mausolée sur le Congo ne pas passer comme héros national. Merci vous m'assez les en tout cas ngaelo na oloba to lembate et en plus de ça excusez-moi pour moi paragraphe à mouké ouais vas-y tout le monde à Bruxelles bazo ba moko ba meri ba diamba na bango garçon na ebia mo meri diamba munene nga mera diamba te mena asali lisusu garçon zo lo ba yo to beta ba combattant to ba ko muto ameko simba combattant ka moko na nzoto muto ameko simba résistant hein pour tout le monde tout congolais est résistant oui congolais ne doit lingi vérité na mboka na ye alinga vivre bien ali akabia ki na classe bali aka 3 fois na jour nde bato to ndoko lia kala ba hôpital sala ma santé bato za la bien baba na batanga ba classe bien donc mboke comme pena ba énormément respectueuse vous comprenez donc mutalingi buzo ba papa ba musique na bino ba kanga ikofi soki na pona ba kosela ki ka makambo je suis pas d'accord mais so pona ba sensible via ba papa ngwa so ngwa ba nzemo na ye en tout cas batika pe ko yima nzemo mabe ozo ba po nzemo ko maka ya amour monsieur les journaux quand ils blé na ngai muso do ba nzemo ya mabe mama yita na ngai ya kokota ngai yo miso na miso ko matanga bato wate so bakanga ko fo bakanga bato na nyoto to ba mata o matanga ndenge ye pa ko yibi bakanga kai o matanga ba batika ba mpone donc justice amboka fa ya la ferme so bokangili kamwa do bo suspend na muto na kaso na droite esili o papa et ça na France to mona yeb sanga MHD azab MHD azab MHD azana akende prison parce que ezala qui on dirait Masasi yaki Masasi betabaki yaki Masasi yaki pour la censure mais kasiso yaki na Congo yeba mo mutu lycée abomi mutu bataka lycée mo quelconque abomi mutu abima na ite ba comment que le makala ba combien les jours basala musu ndeko na bino musu o soke liaison ana ko sababu na no yebisa bino bandakala tala mutu kolabo aye bono ndimilanga te bandeko na monda te bomo ko ndimele selezino kolabo yeba kanga 30 minutes uba panze caméra nanga mona chango scotch bona boy ye liaison wan siko le raza ana libre
Eliezer akoma ba ko lia mbongo ya Kanambe baba o tu ne malemba ake lungolo la ngubo nde ngolo soko ngubo to bota mwana ozo bon ce qui léo les malemba wana ake na pas été parce que moi ngala ba vérité nga combat na juste peu noble vous comprenez donc ba congolais na ba congolais place tout bozali bo ba que Félix Tshisekedi aza président na binoti a outi aux États-Unis ake le bossa ake na Bruxelles ase nga levé à il y a sanctions internationales au bas pesa batakabila de baboma biso 18 ans on a 12 millions de morts et tout pour ba mindele ba rapport aboma bande ko na bango ba soudan na américain on a oni ba aboma bango ya ke senga ba longola ngo ba koma libre na Belgique ba boya Belgique communauté européenne etindi ke senga na États-Unis parce que biso les États-Unis ba comme ko na ba bengani na minute to ba minoke Félix azala ya kubatama bon azo mboka nete po mboka ko zo ndeni yo ba ko za président nommé o makambo to lo ba do kita Congo te bon Kanambe c'est lui qui a le pouvoir na epsa bino que je vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt dans un étima na minute to tala yo to lo bango to lo banika mo yo mo ki mago biso ba Congo ba ko sa biso sute to mona nyoso na boy nyoso to ele ka to mona ngo so ko moni muta to kumisa mutu to ba facture so ba taliban na zane mutu te ane zo ba soit to landela lokoso libumu soit flatter soit on a nani da kumisa na muta fati flatter oh bon alu ro pasi azoko ko sala te flatter. Merci Célestino en tout cas. Donc parce que Congolais tout place Mozali. En tout cas, boye ba ke président na bino na minute na Congo to ba président té. To na ba président té to na débat tout monde bazo mourir Congo na ndenga danger au sommet de la nation eza Kanambe na Félix. Ozo comprendre. Et puis les balles na bango wana et bimisa na nga guerre. Donc guerre Kanambe ça qui makine mutaye o tsa na merde. Eza Félix. Félix a président Moutouté. Après, le président mutualité na bango ba taliban. Président mutualité, musique na bango au basala. Maza président ba congolais. Et puis la gratuité scolaire. La gratuité scolaire Willy Makonga, ministre il y a seulement primaire et secondaire. À autour de bango il faut aider ce président, il a des problèmes dans la tête. Et ton ministre là yo. Ministre mo so yo le baka o sotai paragraphe. Ah les gars na nino abi que je les considère comme un incompétent. Yo le babon pas Kanambe. O ne le là. Bon monde qui dit que azane présenté. De azane président ba congolais j'ai prouvé ça. Moi bilembozo la kisake. Azane président Congolais fongola mesu. Na minute au jour d'aujourd'hui je vous dis beaucoup yo ka sango. Si biso donne des formations de beaucoup yo ka sango. Biso plateforme na tout ça na ba Shekina Katala biso tout. Sango. Té, déjà comment on beaucoup yo ka sango té. Biso ya na komboté. Makamso da mama calme. Comprends ngana ebisi nyoko ke peuple congolais dissipé bozo yoka soko bana nga azela ina ne bonga dissoudre le parlement ba yebisa ke na ba beret rouge wana dissoudre le parlement batala yo. Vous comprenez? À bientôt. Donc je vous dis à bientôt, je vous dis pas au revoir. Tamboué Mwamba na tête ya Sénat. Logiquement constitution lobby à l'absence il y a président, nous avons remplacé le président ya Sénat. Après ba ça l'élection nani a remporté l'élection, il y a le Koutande Bamesana au Sala. Kanamba a le pouvoir. Président Martin Fayoulou, moi je soutiens le président Martin Fayoulou. Bino Batabiloba, le Bao, c'est bien, il n'y a pas de Fayoulou. Non, on a dit qu'il a l'ingaba acte naïe. Mais, nous avons moi préservé parce que lobby, on a balukape, à Moutou. Motosaka, Moto, déjà. Mais, on a l'ingata baluka, à la vérité des urnes naïe. Bamaï qui mokebaï, boza la pena na peuple, bokte au côté de Bakatumbi, on a notre baza aventurier. Azaki premier ministre, c'était un Kanamba zo bomabatu. Photo kangaye, fa samba. Il faut état de droit, bango, état de droit, bombaluka, yonga zoloba. Hein? Batuno, banani, banani, Freddy Matungulu. Au monde, Azaki kota Kanambe, aïe, oh, na lamuka. C'est quoi ça? La comme c'est kota Tshisekedi. Oh. Vraiment Congo. Éviter vraiment Congo. Freddy Matungulu joue toko zoyo a na poto toko tiko mutakala. Toko tiko mutakala musiso a solo musuli Emmanuel Ilunga. Atake ministre ya diaspora. Baka otoko ila a na diaspora. Yokuto emo dino edanga batu.
Nanu la patronne aidaka bato elle monga pe saison na ba kato ko ila a mona muta ko ina nyo et ça mona na ko ministre banda ba tsaye ministre ça amona na peuple diaspora mais on mona mutu tout nous nous neti niama tala to que les militaires dit ngana monte suka awa merci prochainement toi kana ba décortication bon la Congo mondial c'est les kilomètres de 6.tv en action et puis Panza Sango ya Congo et dit nos images bobi ke yango ya takate. Ah ouais, tu abonnez-vous encore, plus, il y a des choses à dévoiler. Mais, surtout, donc voilà, j'ai des enfants et tout, je défendrai mon pays jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Voilà. Ingeta. Merci, Balandino Sobolanda Gibiso, Boebi, Masolo Yamboka, Ezala toujours, ça va passer. Peut-être que tu vas les signes liboma, mais ça liboma te. Liboma na ye soit kanisi mboka vraiment ya ngwe pesa ga liboma wana. Aloba. Biso to abato tozaki na katsa makambango te mais de temps en temps comment on tient biso to mi côte sapé. Pour te défendre ka mboka yango. Pour toujours mona. To suba na mikete toujours mona. Mais congolais soit conscience yeba nini la fanatisme ezana les foot tika sentiment tozo mona to yeba pe ko réfléchir na kacho ko maloba te dino bande ko na so ya Kasai basa 10 millions de 10 000 déplacés ya kamona sapu kamona sampu ba gero akamona sampu oyo bosha baboma oui o bosha ba mombo abomi bato na oyo ngani Ramazan Shadari baboma bato bakima bande ko na biso ba Nigérien babomi bango na xénophobie au salama na Afrique d'ici batinda avion président banga beti mesabi non pas me ressortissant ya Congo na mais tu vois président aussi na rene na musa sango babi ba kotina ministre non ça premier ministre c'est ça problème président tangu Congo Brazzaville ba bokela ko biso obi na Gombe musa le rond des Kabila lobane so bo mekili susu o ngala ko somsa bino na peuple na ngati yesa lobatelo papa toi joie conscience toi tika o nga taliban on a président c'est vrai que la conscience congolais biso de message sur le aveugle to message sur comme to somi to botanaka to zobala na biso to ba congolais to message ko vendre place mo ngana bino de to vendre to na psycholo mote comprendre mais congolais tribalisme ne za na ngote bino ne bozo ma tribal mbala liboso moluba ko yo ba luba ne to ba zoba baluba baba zoba bino nda batalibande baba zoba soki tolandi baba zoba mais baba ko taliban mo ko meko ona nzela edino nazoka papa boxo na yeko lango pamba te o ko meka na nzela donc déjà ko bango to bana plainte déjà bana plainte ya bien été salami déjà parce que monde biso ne to bo nzambe o alikolo amona ka mwana azobunda pona kaka ambruye batu bien moi na ozo bunda pour la vérité des urnes bien moi na ozo bunda pour la vérité noble ou bien juste ya ngope to linga peto voilà to linga peto ba place wana c'est les no bundela rapenda pona mboka na yo to eza ba bezu ka usala ngala ko sa beza mama mboka tata na ce proverbe moko moni mbongo roza na ba milliards na eso Jacques Chirac akufi Mobutu akufa kopa ba dogolo ba kufa Oso comprendre batambongo ya danger baba Bill Gates baba Michael Jackson bakufa oso comprendre mais mbongo na ba mema ngote ba mema ya ngote mais likama mabele wana muto mutambongo akuyi ba kunde wana na mabele donc mabele baba saka na ngote tikala ka donc tanga na bundira mbongo na bundira mabele na nga polo bakuna po mabele France ya mabele na ngate na nga bakunda na mabele na nga na ba bonne condition bakundi ngai na comprendre. Pour bango que information to décortiquer après commandant de le général John Chibango na ba général Mamadou Ndala oui ba auto babo oido liba Mamadou Ndala ba bomai na Kanambe oui bon et puis John Chibango ba ko sabiso dans la prison ba auto assassiné ba auto bomé na Maloko il y a même pas 5 jours son na lobi lokuta bato ba yebisinga ba kosingai comprendre ce qui est solo babi misaye asamba et puis on a le basuka zoba na bino wana ce qui foati le président mutualité talibanaise ya wa mitante na ba musique na bango le bagao na bengisi ba réfugié politique ba zongi o bengisi na defao za na yepe defao wango yo vie
au moins on petit na oloba mabe na oloba mabe na bisa ko ko sa mabe na oloba ko linga to sa mabe de fao oyebi ndongo zongi na Kinshasa bongo ndongo zongi na Kinshasa vient nga je te manque pas de respect je te dis la vérité je te dis sukuli maboko pona yo mbote na opesa en tant que mutu mais na kompe ko banga pona peso mbote pour ndongo zongi bongo ba ko sala PG ba ko triquer yo bato ba Rwanda ba batuté ba mutu asambuza biso mikolo belé yeyo allez ba ko bo mapeyo alors maintenant ça bongo comme même groupe skill ya ba musicien ba beta ka ta yo pa ko beta lisusu wate beta kana na Kinshasa awo ko ya te vieux za munene tala yo sko ba landio o ki mbangu ve vieux ya buro vieux yo mona ofinga to pesa nga belamba o pesa nga mbongo menga za nga o pesa nga mbongo pora na yembela pe yo mais parce que mais kanisa peko te nga ko pesa ebi no mondo zabo nga tata leki na quartier atale que la famille biologiquement même père même mère soit seulement ben na makamo mboka na hôtel melaye na hôtel melayo babando banga yo wa na ko banga ngai même famille même mais ouais soit seulement ben na hôtel melayo mais non toujours débattre le kuta to ko ça ba maçon géant toujours débattre bon yo bilo to défendre le kuta pardon na nous pardon to défendre le kuta. Non, donc le but des généraux de Fao, on va mettre les choses à porter. Merci Célestine, merci vraiment. En tout cas, la news Bolanda Ebiso, tout ce qui est émission Abiso, en tout cas, vraiment. Merci, ciao. Ensemble. Est-ce que ça l'a Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, ba kutia bilongo, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Nous batu buzana na Kinshasa. So batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusuzano numéro 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence ezaka moko. Mama le Global PM Express. Patrick Malovengi. À Air Bouvertine, la chose à l'île de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Sana biro batu kuzali na photo. Wabili kutinda biro kombela na Afrique. Mais oza kutuna Global PM Express izaka wapi? Iza sika kubunga te. Iza bongo na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 27, Rue Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la recherche de la déviation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la police, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Le team de la petite colis, la police express, c'est là des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez que vous m'en avez au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon vous nayo. Bandikou, Global PM Express, ils ont agence yasi, oh bakutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un biloko, c'est qu'on a quelque chose de mitika na moko. Na biloko.